Bonjour les Gaulois, bonjour les Gauloises, bonjour les gladiateurs, bonjour les amoureux de la bonne musique. Ezali ngai wabino bibliothèque Mvuluzi, ange gardien et artiste Ferregola, mesana déjà na combo oyo boyebi bibliothèque. Na ye lisusu pona ko essayer tout se communiquer, tout s'échanger, nyonyo surtout oyo koleka na musique. Nazalaki absent pour un certain temps, ndenge boyebi kaka moi vacances d'été ekozonga nazongi naye kokuta pe ndeko na biso journaliste Palme d'Or Trésor na kati ya matanga awuti koperdre ndeko na ye oyo bato bengi leki na ye na yango nakokaki kozala insensé te, il fallait tozwa communication et tozwa relais mpona toeseye kofournir chaîne oyo tomesana kopesa bainformation nyonso tu ya bagaulois bagauloise bamoureux ya bonne musique. Liwa ekweli na kati ya ndako ya ndeko na biso Trésor. Liwa ezali nini, mpona nini tokufaka, mpona nini toyakaka na mokili, e role ya liwa ezali nini. Tokobanda nani na yango ndenge tolobaka à tout honneur, à tout honneur, à tout honneur, à tout seigneur. Mpona nini liwa, mpona nini tokufaka e nini tindaka tokufa, quel que soit motif ou bien quel que soit eloko oyo ekoki kotinda biso na liwa. Nzambe apermetaka liwa mpona nini? Parce que toyakaka mokili pamba te, toyakaka mokili na contrat déjà na nzambe. Tokoti na kati ya planète, tokoti na kati ya mokili oyo, po te tokobima na kati ya mokili oyo topesa esika na bandeko. Tobotamaka po te oyo pe moko akeyaki e atiki esika na oyo akoya koremplace. Mingi ezalaka pe na mabota, mingi ezalaka pe na kati ya bato ya mokili, mais rôle ya liwa ndenge bamo ya liwa na français elobaka la mort ezali mouvement moko mpona M, organisation mpona O, réduire mpona R, T mpona baterrien. Donc na mokuse na ndinga lopoto tokoki koloba que la mort ezali mouvement moko organisé pour réduire les terriens. Donc tango toyakaka na mokili c'est que ezalaki pe na moko oyo ya libéré esika na ye po te yokota na kati ya planète oyo oyaka na kati ya mokili oyo, quelle que soit famille d'accueil na yo, quel que soit bato oyo yo okokuta, quelle que soit incarnation ya membre moko ya famille. Ni wana tokutanaka na vie na biso na makama. Makama ya liwa eyakaka soki osi kosala mission na yo, soki osi accomplir mission na yo, ata baprécipité yango na bakadia mpemba, nzambe akoaccorde parce que soit oaccomplir mission na yo, soit obungi na mission oyo oyakaki na kati ya mokili oyo. Ni wana nzambe accordaka liwa. Liwa ezali mabe te, ezali esika nyonso tolekanaka, eloko ezalaka mabe ezali nde séparation. Parce que moto oyo bozalaki na ye, moto oyo bovandaki ntango nyonso na ye, oyo boyebaki babitude na ye, oyo boyebaki bakombo oyo bizaleli mpe kombo makambo na ye, akozalaka lisusu te, akozongelaka bino peut-être na bafaçon mosusu soki boa préparer spirituellement, parce que moto oyo akufi akoki kozonga bino na basonge, akoki kozonga bino na bandoto, akoki kozonga bino na basine, mais il faut kopréparer yango po te akwea na kati na maboko ya bandoki te oyo bakoki koutilize elongi na ye ou bien masque na ye mpona kosala misala na bango. Ni wana tolobaka prier sans cesse, tozala préparé na koaffronter liwa po te liwa na yo ntango ekoyaka ozala na kati ya bato oyo basalaka misala ya mabe te. Wana yalaki mwa parenthèse topesi mpona Trésor oyo akufeli leki na ye, nzambe azala na ye, abatela ye, apesa ye makasi na bamoment oyo kotraverse, tozala pembeni na ye eto vanda ni wana topesi bacondoléance na famille mobimba ya bagaulois, topesi bacondoléance na biso na bamoureux nyonso tu ya bonne musique oyo tomesana depuis na bane toya na kati ya etumba oyo ya koprotege ya kozala pembeni ya star Ferregola. Donc Trésor yamba bacondoléance ya bagaulois tout à travers maloba ya bibliothèque na boyo mpe bakoki kosala yango directement
numéro il kanaka na ba émission tout ya trésor donc il suffit kaka bon mona ba description ya ba émission tout ça là au trésor à salaka beaucoup mona numéro ya téléphone et avec voix beaucoup qui copie ça ba condoléances na bino beaucoup qui présenter ba condoléances na bino et pourquoi pas tout qui ko assister puis financièrement parce que ezali et biloko oya kaka na ngonga oyo parfois nous allons dépourvu na makambo ebele. Donc, ni wana toko senga na bino, bon encourager, bon assister, bon zala pembeni ya ndeko na biso, pour na topisa ye makasi. Quant à moi, na kozwaka relais, na absence ya trésor, ya kopesa kabino, ba analyse chaque jour, na ba point ndenge to mesana, kosala na trésor, cette fois-ci na kozbano salango, nga moko pote bagolwa, bazala déjà, préparé na makambo oyo ekoyela biso oyo tomesana kosala baanalyse approfondie mpona kopesa bwanya na kati na biso etoyeba ndenge nini tokoprotege e tokosala pembeni ya artiste Ferré Gola. Nasilisi na bacondoléance na ye sikoyo na actualité ndenge tomesana kosala. Mission tosalaki ya suka na trésor ezalaki un peu émission ya kolakisa na bandeko pourquoi bandeko balingaka te biloko oyo bakongolais basalaka ekende liboso ezalaki analyse tosalaki mpona exécution ou bien mise en place ya festigola parce que ezali na certaines catégories ya bato oyo balukaka ke bide ya malamu ekokouta epai ya congolais te et surtout epai ya Ferré te. Donc nyonso tu ya malamu oyo congolais akobima bango bamesana kobimisa congolais zobazoba bamesana kobimisa congolais peuple moko areflechisaka te bamesana kobimisa bacongolais bato ya musique na bato ya masanga na basi. Voilà ba trois critères oyo babimisela bacongolais po te bango bazwa raison na miso ya bapaya na communauté internationale. Na kati ya mitu ya bato wana ezalaka peuple congolais abenga bango peuple ye moko abenga bango po te bayebi kodirige mboka te bayebi kodirige politique te bayebi kodirige démocratie te yango wana toyaka na soutien par rapport ya demande ya peuple congolais ni wana tosalaka makambo bango moko bayebi ke biso toyaka koede bango et bakoprésente na opinion internationale que bango bayaka guerre te bango bayaka mpona balocalisation te bango bayaka te mpona kobotola mabele ya bakoko na biso. Donc nde na yango omonaka ke effort tout congolais akosala na sens ya développement na sens ya kotia eloko moko ya bien ya korefléchir positivement balingaka babotela yango. Topesaki baexemple lokola présence ya Macron na bandal alors que courant ezalaki te Macron alongolaki oyo babengaka déontologie tout ya diplomatie au lieu azala suivi na ba homologue na ye na service ya renseignement ya bacongolais na programme ya oyo basalaki na président Félix abimi na kati ya contexte wana mpona kokende omela babière na bandal ezalaki mpona aflashe na le monde entier ke mboka wana eza na guerre te tala biso awa tokosakana tokomela masanga na kati ya cité eloko moko ezali te ni wana Ferré mabe na ye ezali se ke ntango nyonso azwaka micro akanisaka na bandeko na ye ya est alobaka na bato ke guerre eza na mboka malgré mabina na biso yango wana Ferré Gola azalaka na kati ya enclave ya bato oyo balingi babimisa mboka mabe e Ferré comme alakisaka ke amwana mboka amemi festigola yango wana festigola azwi baproblème mais mpona nini na suka bayi kopesa siko badate parce que soki festival ebeti te par rapport à négligence ya bakambi ya mboka ekoki kozala procès et na procès wana bakobimaka jamais victorieux parce que bilulu oyo ebomaka bato elekaka e bango baprometaka kopesa date dans les médias donc vu que entrée ekomi koyaka entrée scolaire ekomi koyaka activité lokola ba festival na ba kermesse wana na ba exposition ekoki kokende te na période ya entrée et yango wana na précipitation na kati ya mayele na bango bapesi ba date ya le 30
le 31 et le 1er et va changer site. Donc, au lieu ministère, il y a culture, il y a tourisme, il y a commerce, va manager festival là en accord avec l'organisateur, bango va préférer ministère de l'Intérieur pour nous proposer comme sous-bassement et makambo ya insécurité. Alors que tu as vu que insécurité, c'est vrai que insidieux salamaki na concert et à Makalamai, mais cela ne n'empêche pas que tu vas se retrouver que. Et pire encore, bakokai ko garder ba date parce que streaming ezali lelo avec streaming boutique eloko ya bato elekani bien na bato bakokota bokotika bato ndambo et le reste batali festival na streaming basalaki yango na ko mpona badécourager baorganisateur na fe regola et bango bamaintenir que ndenge kaka balobaki na début na bango que bakolongolaka kisasa soki bapesi bango date et soki festival na bango esalami. Donc, ce qui est Salami première édition, ça voulait dire que bah, édition OE est à programmer 2, 3, 4, 5 et Ningaki Salamate. Donc, il faut à tout prix festival et ça la édition et à Liboso comme ça suite Isala Malam. Donc, à la fin, na ngonga ya suka bayi kozwa vraiment oyo bengaka accord d'ensemble pour na batia festival ezala le 30, le 31 et le 1er. Voilà quelque part makambo oyo fere akutanaka na yango. Maintenant que tout si tolobi que festival et pepesami ba date, quel que soit issu il y a ba négociation ba gaulois to fungola matoi to fungola miso tozala wana mobondo po te to aider festival na biso elekama na kinia bato bakomona batravaux badeplace yango na espace ya palais palais du peuple. Donc biso tokosala tout toyaka mais likolo nango mpe fere abakisi badate mosusu oyo ya Europe tokokota na kote wana mpe mpona topesa bino information par rapport à la date le 26 avril 2025 na Yo Arena La Défense. Boyo balobaki que bakobeta na 2025 ezala kulutu kofi na hippodrome date nani ebimi te ezala artiste Fally mpo na stade de France date nani ebimi te e moto ya suka oyo apesi date ya 2025 ezali fe regola moto apesi date na ye e apesi lieu na yango billetterie ekofongola le 5 décembre. Donc côté wana bagola tozala préparé ndenge tozala kaka ntango billetterie ekofungwama boyebi ke eyalaka na mwa période moko oyo bango bakozela batala soki vraiment bosombi babillet moitié ya babillet te et concert ekoki kozala annulé par faute ya bato. Donc biso bagola to na kawana te mais tout précipité tout kende liboso 1 mois 2 mois après tous les cas un peu ba statistique au bapesaka pour na ba billetterie ya ba grande salle na Europe. Donc côté wana lisusu ezali moi Paris gagné pour na ba gaulois et lelo bato bakomi que non à lundi moto akokolanda moto te parce que ba salle wana ndenge toyebi musique na biso ezalaka toujours na bato babetaka liboso et puis eyaka na bato bayaka kobeta na nsima ezali problème ya kolanda te ezali problème ya bacompétence artiste Fally abetaki basale wana na bacontrat na ye ya kofuta baniongo na ye azwaki na baproducteur na ye na bambongo to babimisaka mpona bafeaturing na ye e bakobetisa ye mpona afutaka baniongo mais contrairement ya fere akobeta par rapport à succès na ye par rapport ya phénomène et ya business oyo bakosala na baproducteur par rapport à bagaulois parce que bagaulois bazali ebele bolobaki totia badate tokotia badate tobandi nani na ndenge ya Adidas Arena tokobeta basale wana tu donc opposition ekozala te moto mpe akolobeya te parce que soki ozwi sale ya monene ozwi yango par rapport moninga abetaki te ozwi yango parce que ozali na capacité ya kobeta yango par rapport ya bafanatique na yo et par rapport ya batalent na yo.
Lelo tokoyaka pona to se lobela kaka pourquoi ba kondi na biso ba faire retarder festigola et nini elekanaka na kati ya baactivité ya faire na bakonzi na biso ya mboka. Bato oyo badirigeaka politique ezali différent na bafanatique ya musique et na branche oyo tobengaka musique populaire. Bato badirigeaka politique mpona bango il faut batia na kati ya libenga na bango bien na kati ya poche na bango moto tu ana na autorité ya kobengaka public ya kozalaka na public. C'est pour cela que boyo bazali kodirige mboka mikolo oyo bana besoin basangana na kati ya makambo na bango na bato oyo bayali na popularité makasi. Il s'avère que lelo oyo na ba 3-4 dernières années, s'il faut dire, les 5 dernières années, le musicien le plus populaire na Congo ezali Ferregola. Ya kosamba ezali te parce que asala ba démonstration depuis asala dynastie na ye, depuis auta prison ekokwea Ferregola atondisaka aéroport ya Njili. E bato bazalaka surpris ndenge nini aéroport wana etonda efere na se ya mbula amema public na ye ti na rond-point ya Uliri oyo azwaki e akonfirma ke akobetaka na stade de Martyrs. À partir ya wana bapoliticien bamonaki que le musicien le plus suivi ou le plus populaire ezali Ferregola e balukaka Ferregola azala na bango. Azala na bango na ndenge que s'assurer que population parce que homme politique akimaka babengaka yango bacontestation. Homme politique akimaka bato basala bamarche. Homme politique akimaka bato oyo bana public parce que public wana soki bapesi bango mokongo ni public wana moto akoki kobengisa un jour pouvoir. Yango wana na kati ya makanisi na bango tozosala politique te mais na kati ya makanisi na bango bazalaka toujours en contact na bato oyo baza na public ebele. Donc bamonaki que Ferregola ana public il faut na kati ya mitu na bango fere azala elongo na bango. Oui. Mais etraversaka motu ya Ferregola te. Ferregola azalaka bien na bango akoki koyembela bango akoki kocompose banzembo mpona bango mais na esika na ye ya musicien amonaka te akende kosangana na bango parce que public oyo aza nango eza public moko diversifié. Donc ezali public moko bazali un peu moto na makanisi na ye bango tu bakoki kozala na makanisi moko te na leader na bango en ce qui concerne politique. Ni wana Ferre a préféré que fan na ye en dehors ya musique na ye gaulois to gauloise na baamoureux ya bonne musique na ye bazala na choix ya kozala na appartenance politique oyo balingi. Ni wana Ferre aevitaka kokutana na bagroupe ya bapoliticien po te okoki koperdre public, une partie ya public soki ba d'accord te na choix politique na yo. Mais mpona bakambi ya politique Ferre azali élément il faut azala na biso. Eloko wana nde moto epesaka pasi na makambo ya Ferre bango balukaka faire agenuer po te ye adwa décision sikoyo ya kosangana na bango. Mais Ferre apréféraka na ye avivre badifficulté wana mais aboya kolakisa position politique na ye. Et wana il faut tobetaka bravo mpona artiste tobetaka agardaka position na ye atumbolaka bango te asanganaka na bango te mais ayembelaka bango et azalaka toujours prêt ya kosala oyo bango balingaka na sens ya musique et non na sens ya makambo ebele. Voilà pourquoi makambo ya Ferre ezwaka opposition ebele. Mais mpona kobungisa vision ya bato, il faut pas créer un concurrent artificiel ou bien un concurrent oyo amonanaka mais au fait politique na bango ezalaka wana te. Raison pour laquelle boyebi artiste oyo bango batindikaka liboso azala lokola concurrent ya Ferre mais na se bango nde moto banyataka babouton. Tozali déjà na témoignage vivant ya moko ya journaliste oyo pe ayebani na kati ya Congo wana avoua ngo na bamédia que
chaque fois faire akosala likambo bango bakoniataka ye babouton e babouton wana lelo ekomi témoignage puisque ye moko asila koavoue nalingi nasite nkombo na ye awa te asila koavoue ke nyonso tofere akosala tokotiaka ye babouton bomona na bavisa bomona na stade de martyr ndenge bapekisa fere mpona date ya le 30 bapesi le 24 après bato lokola bafada bayaka mpona baluka baembrouye bomona lelo na festigola ndenge bazo luka nyonso tu badémoralize mpo te asala lisusu bilulu wana te c'est-à-dire baaktivité wana te yango wana lelo fere na kati ya efficacité na ye na kati ya persévérance na ye quand même azwi badate donc nini yango il faut toféliciter Ferregola tozali kaka na mission moko biso bagaulois ya koya kosoutenir ye parce que ye mpe alingi atia biso na kati ya nkaka te alingi atia biso na position oyo tozala na difficulté te ya kosala bachoix politique donc eloko fere asubisaka ezali wana ezali ke bango balingi batia na poche bato tu oyo baza populaire soki moto tu oyo aza populaire aza na masse na nsima na ye il faut atretaka na bango ni wana soki azotraite na bango ekotinda ke masse wana elanda mpe bango na makambo na bango ya politike alors que fere bato tu bayebi telefone alinga koyamba bakonzi wana te mpona bagenre ya baclose wana te et voilà pourquoi azalaka na mwa badifficulté na baactivité na ye ebele esili nani te il faut tozala miso ya kofungwama tozala vigilant na makambo oyo etali fere bazongi nsima wi na festigola mais est ce que bakosuka kaka wana donc yango wana batia biso artiste moko oyo bapesaka bamoyen soit disant concurrent ya fere toloba déjà que artiste ya mboka la merveille akoki kozala jamais concurrent ya fere parce que soki botie bango mibale en concurrence eya lokola okotia niao na pigeon concurrent donc quel que soit makasi ya pigeon akoki jamais koboma niao e niao ata pigeon baye contener akonyatanyata bango na manzaka na ye e akoboma bango donc ni wana bokomona ke concurrence ya artiste ya mboka la merveille ekoki kozala jamais en faveur na ye parce que akozala en face na moto azali na bourré na batalent na moto oyo ayebi musique ndenge efonctionnaka e na moto ana connaissance ya makasi ya milieu musical parce que ebandeli na ye ntango alongoli maison mare akutana na bitumba ya ndenge na ndenge abima na yango sagement e sagesse wana lelo ekoma kopermettre ye a gérer carrière na ye na sagesse ya Salomon donc côté wana ekosenga biso bagaulois toyeba qui est Ferregola pourquoi Ferregola se comportaka bongo pourquoi makambo ya Ferregola ezwaka toujours mikakatano mpona et se réaliser parce que aboya na ye kosacrifie bagaulois na ye mpona pouvoir moko boye quelconque mpona bato moko boye quelconque apréféré azala na ye neutre moto na moto oyo aza gaulois azala na penchant na ye na ndenge na ye et non balanda politique par rapport ya leader na bango oyo apesa position lelo mpe nakoyaka na point ya ba communicateur mosusu e na bato mingi bazalaka toujours mpona kodénigrer carrière ya Ferregola nyonso tu wana ekokota na même cadre ekokota na même cadre parce que ntango bakonzi bakotia bakale bakotia babouton ndenge balobaka il faut balakisa na miso ya public ke moto wana ana baproblème na ye ailleurs ezali bango te ndenge nasindi koloba ke batia ye concurrent na artiste moko e bakreaka injure ou bien mésentente ou bien eloko tokobenga ngo nini bakreaka certain mwa capacité ya bato moko boye oyo bakolakisa na miso ya bato insuffisance ya artiste yango wana tokutanaka na basomba bavasco mabiala basomba bato ya ndenge na ndenge po te bayaka badenigre ke artiste bapekisa ye kokoma na sommité ya carrière na ye donc lelo ekomi bacommunicateur
au soi-disant baki proche et artiste et bango nde moto ba faire retourner bango veste baya koloba mabe ya artiste na télé baya ko dénigrer artiste pona kaka bapekisa artiste azala na summum ya carrière na ye. Donc toyebi bango efe réagiraka bango déjà à distance ezali likambo ya lelo te. La première akosala yango ezali soki bokoti bien na vie ya fe rigola bokomona que avoyager na ba comment l'appelle babengaka olangi comme journaliste mais na retour na bango ya Angola a changé pe veste akoma kofinga fere na makambo oyo bato mosusu baki na nsima nango babakotinda ye eti lelo même politique wana ekokontinue tokomomona yango na musée tokomomona yango na boyo bayaka pembeni ya fere sans contrat et lelo bakomoluka bachanger po te baluka badénigrer toujours fere soki bocomprendre l'objectif ezali kaka moko ya bouton ezali kaka moko ya kodénigrer mais il faut basala yango na marque mosusu mpona bino bocomprendre te lelo bagaulois bakoma kocomprendre pourquoi bamusicien na bango bakeyaki en totalité poto te bavérité ekoma obima soutien oyo soi-disant concurrent na ye azwaka epai ya bato mosusu ekomi kobima donc nzambe ana manière na ye asalaka mpona kopesa biso vérité en face akoki kolakisa bino vérité yango na ndenge mosusu mais la lelo bagaulois baconvaincu ke bitumba ya fere ezalaka na artiste moko te en face oyo batia lokola concurrent bitumba fere ezalaka na certains communicateurs te oyo balingi kolakisa na miso ya bato comme si fere moto atraitaka bango mabe bokomona lokola affaire ya musée ebandi ke ye na seleo et puis ekomi kokota lelo na fere ye moko donc voilà un peu baméthode oyo bautilisaka mpona badénigrer fere gola mais comme tokozala wana biso bavuluzi ngai ange gardien parce que ange gardien azalaka moko pour le moment bamosusu babima te bazali kaka ya kobombana na kati ya bakouloir ndenge tosalaka me nga nde moto oyo nabima mpona nakomunikaka na bagaulois nasechangeaka na bagaulois na makambo mosusu oyo bakomprendraka te pourquoi eloko oyo ekokomela fere pourquoi basalaka fere boye biso moto topesaka bakati wana mpona kofortifie sagesse mpona kofortifie bagaulois bayeba effectivement e bacomprendre artiste na bango elobi badéception ezala makasi te donc problème ya bacommunicateur wana toyebi ndenge babandaka e toyebi suka na yango parce que suka na yango ezali kaka kosenga bapardon ke nayaki manipule bapesaki nga mbongo boye nasalaki boye donc tosi toyeba ndenge babandaka na ndenge basukaka donc esala bamama mitema pasi te bamama gauloise parce que ezali mbala liboso te tomesana na biso toyebi ndenge bafonctionnaka e bakoluka ke fere soki aagir ou bien bagaulois baagir ekoma ke bagaulois baviolent bagaulois bafingaka bagaulois basalaka boye mais bato basalaka misala wana lelo ata moto moko ayalaka te lelo bajournaliste moto akoaccuse azali te moto akoyaka kopekisa bango na ndenge ya bien azali te me bakozela kaka riposte ya bagaulois ntango ekoyaka mpona baacuse bagaulois ke baviolent mpona baacuse bagaulois ke bagaulois bafingaka mpona baacuse bagaulois ke bagaulois bamal organisé or que lelo boyebi oyo bapesa na bureau ke bureau affaire ezalaka mal organisé mais na mal organisation wana une année kaka ya présence affaire na europe bomoni baconcert ofere abeti bomoni ndenge asexprimer alors que concurrent na ye ça fait 5 ans à bénéficier na makambo na poto bacombattant bapesa ye couloir e lelo akokoka te na ndenge ke toyebi musique na biso ndenge etambolaka toyebi ndenge nini artiste wana ana kati ya badifficulté ezala badifficulté spirituelle ezala badifficulté financière ezala badifficulté na carrière musicale na ye parce que eloko ezali te problème na ye ezali matu vu tolobaka ke artiste wana ali artiste te mais azali plus influenceur parce que ntango bato bacomprendre bajeune na ye ndenge asombaka batrophée ntango bato bacomprendre bajeune na ye ndenge asafisaka na biloko ya bato lokola ya ye e lelo bato bacomprendre baprésence na ye na bafestival ndenge esepasaka lelo alisusu na eloko ya koprésente te toloba yango depuis kala soki ezali na moto moko
oyo ayeba ki chute ya artiste wana, je crois que ezali ngai wa bino bibliothèque parce que na banda kolobango il y a 3 ans 4 ans que artiste à la lisusu na carrière ya koprésente bato te parce que azali na baproblème soit ya mongongo na ye akoka koyemba lisusu te, deux ayebi a lisusu na biloko te ya kopesa, et trois bacartouche na ye tout asili koutiliza na prédire na loba même que bokoyeba chute na ye na moment ekokoma akoremixe eloko ya mabele elesi e bomoni 207 ndenge nini adiembeli 216 ake kozwa 207 ati yango na kati na ye po te esala lokola eyali tube oyo ye abimisi parce que araisonne que na carrière na ye eloko oyo etika ye lokola eloko ya mabele elisi ezali te. Donc surtout bato ntango bakomaka na difficulté bazongaka na bapremière amour na bango, et donc voilà lelo mpe ayi kozonga na likambo na ye ya mbonda, donc c'était tout à fait normal, c'était planifié comme ça que chute na ye eloko bacartouche ekotikela ye mibale kozonga na mbonda na ye na makambo ya ebele elisi ekoluka akwea na koseka te ezala soni te, akoluka asala featuring na bamoyen tout na fait rigola, même ce qui c'est pas featuring il y a direct, même featuring indirect, donc on a tout ceci to lobango tokoki kozongela ngo lisusu te. Donc voilà bagaulois na oyo toyakaki mpona koretrace nani epai na sukaki na émission tosalaki na trésor, et lelo oyo bobandolanda ngai chaque fois banokotisa analyse ya oyo ekose passe na milieu musical et surtout pour na artiste na biso. Donc bon mesana bo na kati ya global bozala toujours na kati ya global bo s'abonner bo dwa ba abonnement na bino target auto le baki ya 50 000 il y a 50 000 abonnés, il faut to kokisa ngo déjà le plus vite possible, et ngana kozala wana pona na ya kaka na pesa ka bino ba analyse to sala ka ba échange pona to fongola bongo parce que awa to sala ka ba analyse approfondie ya tembe ezali te bo balandaka biso na global duo na biso bato bayebi ke ya duo d'enfer parce que tokomaka na baprojection oyo baninga mosusu bakomaka te, yango wana mpe efongolaka bongo epesaka bino boparticipe na baémission ebobenga nana besoin bacommentaire na bino na si wana, nana besoin bacommentaire na bino directement na audio na numéro ya trésor, comme ça nakoki korépondre moko moko soki trésor asali montage ya audio ou ya question oyo bino botuni ngai nakoki korépondre bino yango à travers émission oyo ekolanda. Donc tosengi na bino bacommentaire na baécrit, topesengi na bino baquestion na baaudio e bokozwaka baréponse na baémission oyo ekolandela oyo tokosalela. Donc na yango tosepeli mingi na ezongeli ya bibliothèque. Maintenant prochaine émission ou bien prochaine analyse tokosala par rapport à actualité oyo ezalaki kaka mpona kolakisa présence na ngai na kati ya global na moment oyo trésor azali na kati ya matanga ya ndeko na ye to présenter ba condoléance na biso na bagaulois tout na bagauloise na bamoureux ya bonne musique, et tokozonga sikoyo na baheure oyo elandi na bavrai analyse ya moment. Donc bagaulois bagauloise le 30 le 31 na le premier etikali mosika te tozala concentré et mpona tosala sikoyo masolo ya you arena, comment tokoaffronter you arena na quelle idéologie, parce que na adidas arena toyakaki na ba adidas mpona to tokota na kati ya promotion ya Adidas Arena, mais maintenant na yo Arena tokomemela bango nini bagaulois esika to tozali moto na moto à réfléchir na participation na ye, parce que ici c'est gaulois. Gaulois akipaka ba communicateur te, Gaulois akipaka ba journaliste o baza na ngambo na ye te, Gaulois ye moko asaka marketing, Gaulois ye moko apesaka ba proposition, Gaulois ye moko asupportaka faire, et Gaulois ye moko aprotégeaka Gaulois. Donc eloko wana principe wana tobosana yango te, tozali toujours wana ferigola lelo aza lisusu na concurrent ya age ya génération na ye te, bato tu baconvaincu que flambeau ya musique ya rumba eza na maboko ya ferigola, et ferigola akosala démonstration akokende nango
calmement et sûrement au bon port. Nous surtout à l'oba ezako kokisama parce que yemokope azaka mvuluzi, yemokope azalaka ange oyo abatinga na Congo pona apesaka plaisir na mitema ya ba Congolais à travers ba épreuve surtout à travers makambo tout ba Congolais ba vivaka par rapport ya ba exaction au basalaka na territoire na ye par rapport ya injustice sur le monde asalaka devant le Congo et Ferregola azalaka wana pona kosoigner ba blessure wana na loyembo to soutenir ye tozala na ye na lobi nasilisi mpona analyse oyo tokutana na baanalyse oyo ekoyaka bozala connecté na global télévision parce que chaque jour na banokotisa 2 ou 3 analyses uniquement mpona période oyo ndeko na biso trésor azali na deuil nalobi mpe nasilisi ezalaki ya bino ya bibi bibliothèque na bino mvuluzi ya bamvuluzi ange gardien ya artiste na suki wana tokutani na baémission oyo elandi bra